s'il vous plaît. Marie-Jeanne, non, s'il vous plaît. Non, Marie-Jeanne. Calme. S'il vous plaît, Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, c'est là. Irresponsable, moko na bila achaki poison. Ce qu'on monte tout le baquet, batundi ba le baquet, bino ba tia comédien, ba wela moi si moi on va ta groupe à Tcheko. Na peut ça dévoler. Voilà. Voler à Liboso. Moi ça va tirer non? Ce qu'il faut, je ne sais pas. Moi ça on va wela qui. Avec trop, j'espère qu'avec trop. Mais il y a Tikanae. J'étais parmi bateau yo ba pesa qui est main forte. Yaki ko épaulé pour que groupe wana yokason soit en pleurs. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba vient ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende beaucoup bika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na Ozana pasteur Moïse Abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atali na tension esili bilonyo zanda sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème à mwana bane kolobate na bane kokende na orthophoniste donc ba déclarer ki mwana comme handicapé à olobate na etango na ba ko l'exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na komoba na yeko témoigner moni na nzambe ya bikamo asali na bomo na ngai nazali na problème mokanda to réponse na zwa ka ba régie na raison moko ezata na sens te lelo na koyi mo se sengo na zwa mokanda na zwa pe musala donc on a témoigné moni na nzambe ya Ozana wasali na bomo na nga tokanga na nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus bon s'abonner na papa Moïse prophète TV na YouTube nazo sela bino na moto. Tozali awa na Kauka na quartier Kauka na commune Kalamu na avenue Belladone numéro 13 na passer familial ya Tcheko Matondo o azalaki bongo groupe président ya groupe Yokason
ba comédie bazali be na gauche nanga. Je pense que bozomona nazali na passer patron Serge. Passer patron sangoyo ya Tcheko. Babik Tcheko kufina 12h et na 2h du matin. Je ne sais pas tangoyo qui sont on a tongo na 2h ou comment comment ça a été. On ne peut rien dire. Vous savez, ça fait trop mal. Hein? Tcheko est mon jeune frère. Hein? Tcheko, Bazabale qui oyo. Tout le monde est émergé dans Moussala. Puis, les Rassali groupe Naye, il y a Yokason. J'étais parmi bateau yoba pesa qui est main forte yaki ko épaulé pour que groupe wana Yokason soit en pleurs et mata. Malheureusement, Dieu l'a rappelé par les billets il y a bateau basala bateau mabe. Ça fait très mal. Nazala quitté, je viens de Mwanda. Na utaki Mwanda na kendaki na Mwanda mois détente, mois vacances ndenge zala kaka. Na zonga ilobi na butu. Subitement na lali na lamuki ba 8h30 hein. 8h30 na lamuki. Nde na koti Facebook. Donc leki moko ya fondation Tokanisa o toza namoni a publié photo ya Tcheko Akufi na koti mbamona ba groupe namoni ça fait très mal, trop mal voire même. Ndé na lukika na se débarbouiller un peu na brosser na nini na zwa moto na ndenge na komia. Ça fait trop mal, ça fait trop mal. Salama qui peut que vous jouer na ensemble na Tcheko to ba dernier moment Tcheko bukutana inaye. Je suis parmi le grand où on a pesa Tcheko maboko pour que le groupe na Yokason ezo en plein. Là bana ko ya awa to kutani na Tcheko, to vandi, to le, to meli na tournée et sili na zongindako. Donc il fit un jeune frère que to na ko memana mutema. Et na ba dernier moment na ye awa to kutana ki na matanga ya mwasi ya papa Alain. On a eu le temps de bavarder, de parler. Après ça, il y a des conseils concernant Makambo, yo kaka, ya kolia lia, ya rozana batu oyo. Peut-être mutema na ya linga kote, mais ami bibi misa teka linga kayo. Parce que toi na bateau, tu vas na bango, na mutema na bango ba linga biso bien. Balinga pe ba sepelaka na biso mais ça na batu mususu pe to vandaka na bango to sololaka bien to liaka bien mais na mutema alinga côté voilà donc mukolo oyo occasion na ye ko se permettre a kosala likambo ye akanisi na mutu na ye to yebaka bango te mais to vaina bango lokwa baninga to lia na bango lokwa baninga to seka na bango lokwa baninga mais na mutema na ye ayina yo mukolo oyo occasion ko se permettre à quoi achever auto à kosala oyo mutema na ye ko tinda ça un peu ça c'est regrettable otemisi batu bandi koloba pona ba comédien bona bonga mais bino batu bebi komba mutambo koloba comédien tansi sikoyo za otinda kute siko otemisi loka batu otondisi batu mutso akufi o ma mutu mususu neti oyoki oyemba la moko eza mutu mususu o sapote pepo aya mutu mususu tomsa kende musala journal eloko mona batu mikolo nyonso bando mona ka batu mais ye sikoyo fi wana atemisi ba micro le quoi yenda komi mo pape ya mboko yo abanda ko ba de n'importe quoi siko to beta siko batu mususu alobini Marie-Jeanne te so to beta siko batu parce que Marie-Jeanne s'il vous plaît Marie-Jeanne non s'il vous plaît non Marie-Jeanne sois calme voilà non vous savez naba nesika matanga il ne faut pas se permettre de dire du n'importe quoi. Hein, vous savez, les lots otoye et pas Tcheko poto sala famille moko oto bengi famille théâtrale. Sinon, on ne peut pas venir. Par rapport à la relation, on a muto ya balabala kufi. Mais ceux qui ba comédien ba ye toza parce que azale qui na biso to sala famille moko maman na biso musalo to salaka.
makila na biso musalo to salaka yango tozoya. Les artistes Sango et Tcheko est décédé à 2h du matin. Peut-être il y avait certains d'entre nous bazaki na misala yokande de kwazoloba. Certains d'entre nous bazaki na musala na tongo yo. Ndekonanga ba préparer fête. Ba préparer matanga te. Mutalobaka lobi na tongo na okende musala, mais mutalobaka te ke lobi na tongo na okufa. Mutu moko tete na lobango. Mutalobaka ke lobi na kolia pondu, mutu moko talobaka ke lobi na tongo na lamuki na kobela, mutu moko talobaka ngo. C'est ça nous est arrivé brisque ndekona biso akufi. Qu'on nous supporte quand même, ne fût-ce que ça. Ne fût-ce que ça. Par contre, s'il vous plaît, Serge, il faut tout le loko yo parce que bamakamo biso peut aussi mamiko to loba et ko susciter bamakamo mususu. Parce que c'est quoi dans la famille na. Tant biso moko tozoloba ke non, c'est comédien, to mec peut to longola so loko ngo. Sinon ko système bamakamo mususu, c'est ça. Qu'on nous supporte quand même Mira, qu'on nous supporte. Monter déjà. Non, qu'on nous supporte. Non, ngala monter nangate. Je ne pas cette habitude. Nazalaka et Nazalaka nanga trop agressif té. Ngazara calme par rapport yangai, par rapport peut-être à mon éducation et ndenge nazali. Mais bandeko na biso doivent nous supporter. Imaginez ta na ena coupé li papa ma colossalité. Donc na yep na epso na en cascade pas tant ki tcheko akufi et salinga malonga té. Yo. Hein? S'il vous plaît, Marie, c'est notre c'est là. Marie, c'est là. Attends, tu presse, Marie. La beauté. Attends, tu presse. Faut ça la beauté, Marie. Attends, Pourquoi faut pas tranquilliser? Soigne. Irresponsable.
C'est pas par quel moment il y a le balamaï. Il y a fou la moine dans Boko. Ah, pas ça vous avez dans Boko. Non, Moi, moi, si on a le opinion, a fini Moutouté, tout le monde a ça qui va. Est-ce que c'est là dans le bateau à Télémi ou à le biquet? Pourquoi t'as ngalité? Bateau à Télémi à le biquet, on s'en finit à comédie. Yo, yebi comédie, pas caranga pour la comédie. Oh, yebi. La vérité, monsieur, ma comédie, bon, gars. Mais c'est pas mal de c'est la folie dans c'est pas mal yébalité. Pour l'instant, mais bah menacer moi sur le total. C'est ça normal. Mais nous va commettre dans la vie. Kekunanga tolingana tozana bomongo tozana bolingo kati ya musala tozosala donc eza pasi mawa ndeko fifi atona kati boseka oza artiste aza artiste tolela cheko presque bato ya quartier bakomedi basa ya otanga oyokisango ke ya na ye ya komedi nde achelaki poison mpona mwasi cheko ande koyebisinga
Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na Samaka sangolo salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azali komba. Komba mala Jésus. Komba mala. Tiro. Yesu na dingina tancho na Yesu. Papa na dingina tancho. Na pena tato na bosambe na yo. Yoka bosenga na nga zambaka basele. Yoka shishe na nga ye zambaka. Naye na bapasi na nga kosabo zambe na yo naye na kosanga na nga kosabo zambe na yo salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu kundela nga Yesu bisenga senga nzamba lole nalebi vi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Dorcas Maman Mireille Maïgi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi moto nyonso oyo asungaka baofele nzambe akotaka likambo na ye bamama baza na fondation oyo baza na bana ebele baza na bato ebele rentrée scolaire yango oyo bana baofele mpo batanga yo moto olingaka baorfele balia mbongo na yo kogaspille te contacter fondation Mama Tabita Dorcas à partir ya kobinga mama Mireille nde mama Mireille moi quelque chose akebaka nde azosunga bana nyonso baza na babalabala baza na banzela bainfirmier bahandicapé buna nyonso tu kaka sana kosoutenir bosa makambo nyonso yo vana na harmonie fondation Tabita ye lisu liboso na bino kosenga lisungi na 1 euro na yo na $1 na yo na 1000 francs kosunga bitike batanga baza na bonne santé bazwa eloko ya kolia bazwa ata mai ya komela bazwa te elamba kolata baza na bonne éducation nzambe alobi esenga kopesa eleki esenga kozwa ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter
le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Chubaye ya Jomas Masamba merci mama oyo apesaka pa bofele atiaka nzambe musapi na liso puissante chez Dr Cathy Munga. Comment on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Ah, nde bisika na séchaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyonso nzambe pour na classe ya bana oyo pour na loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 nazolega siko pour quelqu'un qui n'est qu'en kokolo yana solo na donc moi ngane be ki boza ah mais la joie c'est boza qu'en kokolo voilà maintenant mais masasi faut le bava mama kambo to chama ina monokote mais bato baza ko accuser bino ba comédien que bon négliger moninga na bino aleli butu na moya sali be mission même dernièrement basali appel pour na bino beaucoup cotiser mais beaucoup bon je laisse ça s'il vous plaît bon comprendre biso toza direct hein bino bon négliger moninga na bino ba ke tikala ki 10 jours ceux qui basali opération wana te ceux qui basali opération te en tout cas a okufa mais pe yango le tout ali 10e jour le tout 10e jour bana mokolo réunion et ça qui pas pressé lombe biba c'est comité pour cotiser te cotisation moins. Moi j'aimerais dire ceci ouais. Na RDC ba comédien ba na mbongo te ba comédien ba vivaka na taux du jour do na bi flata na bango nde ba vivaka de flata na biso bi flata na biso et non il y a biso na bi troisième personne on a tient troisième personne et comme na la bango mais moi je suis dedans donc dire que
l'artiste azalaka kifunda mbongo moko evanda boyo eza pona ko se servir en cas de wana ndezalaka te. Mais l'artiste fait l'annonce na ba obazana moya bango bakoka ko soutenir. C'est comme ça se fait. Moi je crois que tolongolana nous qui artiste abimisa cotisation à pèse. Ata artiste a mis cotisation na ye soko $20 ba ko tilo 20 ebele boye wapi nzonzinga bafuti combien na nzonzinga bafuta combien. Donc so to bandi na base déjà au mona que l'artiste aza penza na situation ngote o ya kopesa po nzonzinga eza na bana msuba ke na nzonzinga bafuta bango te asilika nzonzinga pamba et longno zo mona danser na écran na WhatsApp longno za danser mais azwa ne rien akena osenga jouer pamba na botolo maluwa muke botolo na yo nani na mélodie awa to mona kipindi ba se comédie mutu kotiza bokundaki obi bozwa mbongo te. Mais ce qu'on dit, c'est que mbongo bimaki belé plus de $5,000. Est-ce que kokaki tokendaki kokaki il fallait tourner lombe mutu akendaki na Brazzaville. Est-ce que kokaki kutute soki nani honorable na Christophe Muzungu tembeli makambo pe simba on avait cotisé mais kokaki kakate qui envoie et kokaki kakate. Donc l'artiste peut cotiser mais tout problème là c'est ba pasteur balinga biso bazate ba on politique balinga biso bazate o ba ko cotiser ba to ba business ya minini bazate na mboka na biso bazate o ba ko sunga biso. Mais quand tu vois que l'artiste a son moninga na artiste a na limite moi na carré moko boy mais plutôt bato e bande ko so bala na pembeni o ba beta tolo ke biso ba ministre na biso ba beta tolo chez mon père dans mon pays tant que mboka biso ba dans mon pays mais ba ministre ba onde ba ko sunga. C'est ça qu'on a besoin na bango quand il y a un problème. La première dame que je salue en passant, Maman Denise, je salue. Hier, après, déjà, HJ Naïd, il y a un traité en cas de Kende Kuna. To yeba, nini. Il y a ça, c'est par Naïd. Mais le reste maintenant. Donc, le ministre, nous sommes là. On politique, nous sommes là. Vous allez s'adresser plutôt. Vous allez adresser tout droit et pas ministre de la culture et art. Parce que si total il bien mis sa critique et art na côté il y a musique tout le monde va tchaka pena pour mais côté na bino penza rien ça rien mais ça rien bonal banine ça rien ni sa culture il fallait ça à s'impliquer dans dossier ango. Est-ce que beaucoup qui na est-ce que aye bien tu vas me dire aye bien ngote tu vas me dire tu vas me dire ayo bien ngote yo ndengo zana kiamvu so ba biso ke ndengo va ina ndako au moi no asala accident na ko okendete ko ba ko benga yo nga kiamvu na vandi ba ko yebisanga po moi na sala accident ou bien so ba biso dire que moi na no asala accident tu te mets debout carrément OK moi na sala accident ministre culture ayo kango tant to ça naba internet nyoso tant to le makam moi ngana check image mususu ya elombe bangina otala ye beneta la cheko na bendi image yango pa na 243 pa ya Yves na zui na tchanga pa na check yango sulobi mais ba mama oyo basunga biso ya mike bazali o basunga ki na ndenge na bango mama Badioko Jeanne asunga muke j'ai appelé Cheko naza na son na yo parce que après pe merci na mama wana mama Blaisette Kanga basungi moi muke na pesiye apesi pe merci mais amis ke kaka mais cotisation ndenge zo les ana mike zo kokate les amta ko so maka aspirine mais lelo likambo ko na mboka ya artiste ya culture ya nani artiste numéro 1 ya culture il fallait yemo kwa mona na s'impliquer na kati parce que yé pena blaga pa ministre culture et azo mwana vraiment ça vraiment en action té. Est-ce qu'il y a tous les artistes comédiens est-ce qu'il y a bien bon est-ce que moi moko zala quitter que boluka les solutions le ko yazo écarté pour ne pas passer carte pour ne permettre rien akina chiji asija zala ki pona toyoki ke maman li vinde mutu to nde to yoka imali finta atinda ki belle vie akende a pesa ki quelque chose pour ne pas me ba sale examen c'était rien que asiji na obeta c'était na point on a évité on a assisté non je pas là-bas nazolo bakaka oyo nga na yebi yo expliquer nga oyo yebi mais nga na bika pona nga ce n'est pas ni HJ ni Bartis Ozomona wana mais ce sont les hommes politiques ba pasteur na biso ba mbiaser na biso ba to moyi ba to misolo ya mboka na biso bato yo ya biso oyo basimbaka moyi balobake moi je suis to ba beta tolo pas ba musicien ba mécène ba beta tolo pas ba musicien aki azobwaka ba ti bese koki mais tu es baté et koki ngozala ka kuna kaka mais ba comédien raté c'est la place tout le monde qui va mécène ya faux
déjà ya faux bambongo wana pezo mona déjà ya faux ya bien té et ya aventure et nga pe ngo fabriquer ba dollar na carton ne kiamfu na ya ko chayo na déjà ba faux billet ko dama ko kanga yo na sada neza na ina zobuaka tie ko na tepi o lokoti tout pia mutute na soko zongi silinga koki ya faux mo ke bungite mama na wa bunga wa ya faux monsieur ça rappelle cop ça cop ya ngwana alors ils appellent cop donc nous manquons l'amour. C'est ce que je peux dire dans mon nous manquons l'amour. Amour, les apôtres baptistes comédiens, tant bazo sexayo, bazo soulager yo ou ana seki. Mais pour na quoi apporter un plus que n'a pas satan un plus yo, mutu ana pas mona bola mu pe na vie na. Donc non, il y a pas des empreintes qui to na mboka c'est pourquoi ba Nigérien faut ba les kabiso. Na Burkina Faso. Talaka na Burkina Faso zo le gané biso pe. Burkina Faso nazala na mboka wana nazala wana Burkina Mawa. Anga Massassi plaira. Une question. Moni. Mawa. Vous avez parlé de l'amour, mais papier. Bebo ko babso na front na amour, j'ai amour, na ko na front nga. Mais c'est quoi yo? Tu vas me dire que nga acteur ni na solo anete. Acteur ni na lubana kana ite. Acti. Non mais nous bande commission ezalande quoi est-ce que Tcheko avait des problèmes avec les gens? Mais alors, j'ai joué avec Tcheko, Nazalaka na Tcheko, na joué par groupe naie Banzonzing. C'était un artiste confirmé Tcheko. Nakasi bato bamona ki matanga ya Mama Mindondo bamona ka c'est Tcheko qui avait animé 2 jours. Voix kauke suke. Nakadali di kamba c'est Tcheko qui avait. Nakadi moi nanga déjà kufa kawa. Un animateur aussi. C'est Tcheko. Tcheko avait confirmé qu'avec artiste complet. Moi, je toujours l'artiste sur toute la ligne. Un artiste qui est sur toute la ligne, c'est l'artiste qui correspond au réalisateur Azolinga. L'artiste doit répondre à critères, qui prend un micro, 2 heures du temps, c'est ça l'artiste complet. L'artiste va compléter, mais amour et zali. Amour et entre. Mais toujours zanga, bateau bako salisa. Amour et mais wampiaka. Tu fais quoi? Au cas d'un amour wampiaka. On l'a payé aux amour mais il y a bateau là non piaka. Mais si quoi s'il y a bateau bako sunga, moi je crois que c'est l'autre le kande ngoana. Mutoko bateke pona sunga bina il faut boyokana. Non, ce qui mutana pas ça n'a pas si. On n'est pas là pour condamner des gens, condamner. Non, mais to chama beaucoup, c'est moins de tout le monde français comme Bimawa. Toujours c'est que français Bima, na ba kabelo ya sikae Bimawa, tout le monde ba talo ya sikae Bimawa, c'est le moment tout le monde ngo. Il y a une question dernière question dans ngezani. C'est que Touka ki tangu Tcheko ba télé poison. Ba loba ke artiste et comédien moko. Moko na bila achaya ki poison. C'est comment tu tolo baké batunde ba loba ke bino ba comédien, ba wela moi si moi en fait ya kata groupe à Tcheko. Na on peut ça dévoler. Voilà. Voler à Liboso. Moi ça matikali non. Ce qu'il faut, je ne sais pas. Moi ça on ba wela ki. Azaki trop, j'espère qu'azaki trop. Mais il y a tikali na ye. Siko atikali na mutuana ou bien azana mutuana te o ya bomi Tcheko. Point d'interrogation. Bako tikala tiliwa bangode. J'espère nenga bomi Tcheko ba tikala tiliwa ba tikala bangode ba boya nate. Ata du moins ça on a gaffe na kasa boya été. On a parenthèse à Liboso na kangi na deuxième parenthèse. Koboma Tcheko c'était une bonne idée. O ya saleli. Abomi Tcheko sali bien. Mais ntaba otolia ki na kapela trobosa ni longi na ye. Mais likamba Tcheko et tika la robosa na kana elongi ya mutu wana te na mémoire na kabosh na ye likamba Tcheko et tika la bunga ka été aba artikali na devoir ya chaque fois ko balbara théâtre ou bien maboke et film ya webake na bomaka Tcheko na poison donc charge wana o ya memi na bana na ye ba futango libota ne pe mo ba futango nde ya bomi Tcheko soko bomi Tcheko pona mwasi combien de basi ba ko tulawa bazo dende bazo tula bitule belé bakoma kopakula soko pesi bese batel ni nango zo na munoko na pia ki bese na nani tala moi si fois na make up pendant 3 heures du temps ko bongse longi kaka batulie belé bon to bakso ya mompono
na mon pono ke na mon pono na 19h lobelanga yo kozanga mwasi maintenant avec 1500 o nini bon siko lobelanga obomi cheko pona mwasi ah non iloko etika na mutu na yo etika na famille na ope etikali et puis mutu wana nga pona nga na ko souhaiter nzamba sunga atubela te atubela na ete abomba ngo kaka ndenga bombi yango ndenge pa ko kende pe ka bongo kaka c'est une bonne chose abomi asali bien pona mwasi. Merci beaucoup Pasteur Kobla. Yo zali moko ya bae bozalaki na kati ya groupe évangéliste. Cheko aleka na groupe évangéliste. Tout le monde qui a là maïndou makasi, alela makasi parce que j'étais là. Alela makasi lelo yaki. Tant que Cheko za kobela binope bato boleka groupe évangéliste, to ka binope bosa qui peut rien. Beaucoup na kata okutante parce que yom to comme otikali comme président. En tout cas vraiment il y a liboso to za na regret. Na marambo comme biso parce que Cheko aza vraiment combattant na groupe évangéliste. Malgré yoka son oya dirigeaka, mais tisiko Cheko aza un évangéliste. Azabisa yo groupe évangéliste tiki Cheko te depuis azalaki na maladie. Depuis azalaki na maladie na ndaku mutu liboso ngai. Nina zali ko ya na ndaku ti ake pas docteur Mogisho kuna na masina ngai. Na okende kuna et président Devos, président Gabi Kiwaka, mais une fois soki ba oti na mboko na ngai e kitapa Cheko. Ngai fami bamona ngana ko makawa ti alongwe kuna ti ayena na limite na hôpital ngai na salaki wana ti toke e pa kufeli pour le baquet to tika ko tika Cheko mkolombo te po après liwa et papa Mayindu muta tika na biso ya Cheko donc ça combattant o ya boni na groupe évangéliste bana 10 ans c'est que ta Cheko ko ta groupe évangéliste mutamba ke za ngai ça fait 10 ans na groupe évangéliste na bi ki est Cheko donc to insista ki est ti na sunga lobby to ki kunde pa na yi biso tout to ki lobby na hôpital. Donc il parle de moi aussi na sololi lobby to zala kuna zaki vers là to tu no pas président lombe zaki vers 15 heures to tu no pas président lombe pas to so na président lombe pour na ko so ane to go sala nini pour to se bela na chambre to kutaki wana te chambre to na ngote to na posa to longole na hôpital wana nde président lombe abino to zela ben na ndema mwele kalelo après to za décision ensemble donc to programme yaki lelo na tongo lobby na bout na soina bangole na tongo to hôpital to kutana docteur ne to tala ni to go sala parce que chambre on se plaki na ngote donc pour le baquet Cheko matondo to tikala ko tikete tisiko moninga za obi tant bozalaki na kuna hôpital to nda kuna yepsa biso ba dernier moment beaucoup zolaki na Cheko bon tant to komaki liboso tant to komaki liboso ba seki biso ba boye biso kota ba biso kota mingi na soina mwasi na ye na tinga soina mwasi na ye mais to senga ki mingi pas docteur to kutana docteur pour soina biso zalaki mingi to kutana docteur to senga ye so to ko longola ye na hôpital wana pour to sepela ki na chambre ou azalaki lokola docteur baki to kutana lelo na docteur to kutana lelo to sa décision finale ko uta kuna nde to ko luka président lombe na bureau to solaka président lombe pour le président biso va abenga CG lelo le premier qui lelo to benga na lelo que to kutana ensemble tout en nde to lelo ndakufi siko sabiso bat va retenir nini pour le loi Cheko so corps ezawapi. Pour le moment, encore jusque-là, tant que Koufi, famille mon abakelanga bagetiena cinquantenaire, mais pour mes qui tant comme la cinquantenaire bakuti ça qui plein, les familles jusque-là bâtir na Kankokolo, à Kankokolo pour le moment bâtir en attendant. Donc aux années kuna te walongwa kuna pour le moment batutu bazana posa mona Cheko matondo toza awe pa na bango na kauka o toza posa mona avenue Beladon. Voilà, avenue Beladon voilà. Yangwa toza awa o toza na posa ako système na bale na biso matanga aya watu za ensemble na batu joso. Merci beaucoup. Aniwana mutu ezo sala babiloko oyo trop donc il faut tozo mwa mayele et ezo pesa passer parce que to koma ko sala na ba film na biso na méfiance parce que mutu azasu na confiance tata ya kolia na scène moko boy. C'est méchant bateau bazo sala biloko ndengwana. Mais ça na oka entre bon yo ganti mutu otela yo loko aza mutu aza musika na yo. Certainement. Certainement. Mais ils ont passé. Ndeko ya tia ondeka utoloba. Le roi ya otika la libanga. Bon. Biso to ok na biso ka parce que tolinga te na muto otala na muto filmer na biso ba toza awa liboso. Un jour à l'autre to otika mokilio. Na muto pe ataki yango le roi ya otika la libanga tam ya tikala. Merci. À suivre.
na ye na nzili awa naza na Saint Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya frère oui allez la ville oui okende besoin oui tika sokoza na Saint Thérèse il est seul elle lui dit comme ça oui. Station Saint Thérèse. Oui. Ce commis Saint Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va pesa kiwana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Poso mwini. Mais makanisile bendele. Bonjour. Papa Sule, DiCaprio. Papa Sule, DiCaprio. Omonio. La Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto mwini no mayele mo. Ya mundede. Attention tongana yo. Mutu bolongwate, okosatonga no mobimba. Yango Jibe service et Zakaka wana kisasa. Teye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mobimba. Abino. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okomona contenir esali 6 mois. Papa Sile, yebisa na voisin. Oh basala bandeko na meki. Na meki na poto. Place ya série ya kotia biloko. Eza epa ya José Baïla. Jibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Bah José. Bonjour à toutes et à tous. Tous les gens mawa ya comme Sabino surtout biso bato ya super promo ezali bongo liwa inopiné ya la comédien Tcheko vraiment to regretter makasi parce que Tcheko azali kubela azaki empoisonné aleli mais intervention comme Alonga ezaki te Mogijo. Bravo à lui, il y a un qui est en charge, peut tout le monde qui sensibilisation salamaki. Mais le côté grave, le côté passe à que na dernière minute, 8 jours passés, réunion moko salamaki na bureau à président Lombe. Réunion ni salamaki to la qui président Lomba zalaki, oxygène zalaki, ngana zalaki na ba ces comédien, il y a Tcheko bazalaki. Réunion ni salamaki zalaki dini zalaki que il fallait basa la cotisation de ces comédiens pour ne pas opérer. Tcheko, il m'a appelé à lobby. Mira, s'il vous plaît, en tout cas, insister parce que dans 10 jours, il fallait opérer un mouchopo, tester mon co, il a déjà un cancer. Il fallait opérer un thé et vous avez bien un koufa. Et voilà maintenant, Tcheko, les loyaux. Alors, tout le monde dit que Tcheko a fait manque et négligence, manque de moyens et ça l'a quitté pour y aller Tcheko pour nous opérer. Pour soin moko yamalamu. Donc quand on est comédien musu sundenge bazaki empoisonné mais babika c'est vraiment triste. Nazali bongo na ba comédien oyo bonjour. Oui, bonjour mon frère. Vraiment, tout ça, nama mingi ya koyoka ke Tcheko akufi na osepela nimie to arrière plan tous à la boyer, biso tous à la boyer. Mais ezao di kamaro bombate. Mogijo azwaki Tcheko en charge. Ba soigner mais vous les artistes et comédiens Tcheko na dernière minute aleli. Boni ko la cotisation na bino na dernière minute awa. Monter quelque part Tcheko ku fina négligence ya soin. Ouais, Tcheko ku fina négligence à soin parce que na salina Tcheko plus de 3 émissions, j'espère que oui Yasuka nazangina présent Philomène et Sobé. Oyo naka tout ça qui on a bureau ya Mogijo. Mogijo, j'ai parlé avec le docteur Mogijo. Ouais. Le docteur m'a dit il faut bosser la makasi pour le docteur Mogijo Ebisinga,
il faut beau salamaka c'est pour n'en déconner parce que poison est lié déjà. Parce que le docteur était clair. Mogijo était clair. Devant même président Isobé parce que l'émission quand on a salé l'émission président Isobé Zakiwana. Nga on a signé président Isobé aya pour na côte ça moi liloba pour na Tcheko. Et ça lui participé mawa malgré l'isungi à maman Olive Lembe on a passé merci avec Nanzele à ndeko maman Bellevue Kandi. Mais ça qui est insuffisant parce que ils ont ordonnance sur ordonnance. Tcheko avant Koufa Tcheko ça a plus de 20 émissions. Na kati ya émission à Tcheko abane ko singa ka bo sungangai. A ça plus de 20 émissions. Tcheko azo que nous ça le spectacle soit Zimbongo ayo tourner. Na mongita. Ouais. Aki ça le spectacle. Ouais, aki ça le spectacle. Na relaxa bino. Aki ça le spectacle ngai mutna yiko yebisa Tcheko. Tu dois arrêter de courir ça là spectacle. Tu dois arrêter de tourner nous tourner ça bien te faut labi. Na tourner boy pour na zwa kambongo. Je me pose des questions en nous des artistes et comédiens. Maintenant moment oyo bobimisa bakabelo, moment oyo bobimisa ba jeep. Tant on ndeko Tcheko azolela. J'espère que oui. Na sali be émission mingi na Tcheko, les artistes et comédiens bato bazwa kizenga babi bo créer ba buzz. Aujourd'hui Tcheko n'est plus. L'hôpital a confirmé que oui, Tcheko a un poison retardé. C'est-à-dire qu'il y a déjà ma casse. C'est qui va soin en réalité, il y a payé à Libanda. Maintenant nous des artistes comme des bolingo biso et zakawapi. Dans moment où muto kufi, ton moment où moment muto za envie. Les lobes ko tia ba contribution nyonso to ko tia ba contribution nyonso tout, mais Tcheko n'est plus. Tangu Tcheko zo sala bémission zo senga lisungi. Tcheko zo senga lisungi, Tcheko zo senga lisungi. Tcheko zo senga lisungi. Tcheko pas venir coller la même na maman Denise. Ba pesa e carte. Bato bokabola ba carte. Bokabola ba carte sur quel sentiment? Il y a succès ou bien artiste comédien parce que carte oyo maman Denise a pesa qu'il faut à comédien nyonso tout. Bolobika que oui bon, comédien pour zoyango, il faut pesa ba, il faut za la boy, il faut pesa boy. Mais ba carte kabona, on dirait bozo kabola na bas na bozo kabola na bande qu'on a bien. Mais aujourd'hui Tcheko avait besoin de carte wana pour sunga Tcheko. Ok, mais toutefois, pour la carte, bah, ça a nombre, et c'est là qu'il y a un nombre de comédiens, il fallait bazoa. Mais la carte a nombre, on a des comédiens basali plus de 50 000. Donc, moi, les comédiens ne sont pas bazoa. C'est parce que nous avons une carte à démarche, on a un Tcheko. Comme Tcheko, et alors, les Kamouzaki qui est dans le junior, s'il vous plaît. Donc, les Kamouzaki qui est déjà ceux qui ont eu le micro, donc, pour mes amis, il faut boire bayango, que il y a des cartes, c'est là qu'il y a une deuxième série et qu'il y a des mais les Kamozali qui viennent des comédiens, dans la dernière minute, il y a un bureau à présent et l'ombi. Il y a un oxygène, il y a des comédiens, il y a Tcheko. Et c'est là que Tcheko, il y a en tout cas un effort. Mais là, il y a déplorer sa ligne. Il y a un appel. Le problème est ça, il y a les bosses dans la négligence, il y a biso artistes et comédiens. Et de deux, propagande ya makambo ne salma makase banani bazwa ki charge ya kosenga batu bambongo. Banani bazwa ki communication ya makambo wana. Communication za kite. Moi j'ai appelé maman Topa plusieurs fois maman Topa yebi. Nani azui communication wana. Bomona ki makambo mélodie awa. Bomona ki communication de kendaki. Tu étais là au moment que oui, ce qui message pesami, on doit venir na pesi communication. Bomona makambo mélodie de kendaki. C'est que moi je peux dire que oui, tu manques les lots Tcheko na maboko na biso, c'est parce que tu as négligence. La communication est qui communication est quitté. Ezaki mukete na communication est quitté. Communication est kika mingi na kati ya groupe ANTPC. Ba tu mususu ba groupe o baza en dehors ANTPC ba yeba ki yango te. Tu vois? Parce que ndeko na biso akufi na passé. Tcheko vraiment akufi na passé ndeko tango zo bunda na liwa na ki participer mawa. Mais nzamba mbaka molimo na ki mais nazo pesa comme message mo pona bato ba tila bato ba poison. Notre frère, notre soeur, yo muto bomaka bato. Mais yeba ke oui justice sans ambeza. Bato moki ba ko c'est le justice té. Mais justice sans ambeza. Aujourd'hui Tcheko à Lali. Abanozo une grande partie de la famille n'est peut-être na relié sapé. Soko yo ki kolle la famille ba ole na kati ya motema. Mais aujourd'hui yo ko ici Tcheko. Yo tikala ka libende, tikala ka monument. Mais yeba ke un jour justice sans ambe frapper. Toka ki Tcheko yemoko tango malade c'est que azan poissonné. Il paraît que atanga combattre ces comédiens ba que yé
malade ya bela les artistes comédien mutu empoisonné comédien zaina. Ouais, c'était clair. Tala. Na boyo kata bo chana ba page. Bacha ba page ndeni. Na boyo kata. Na otanga kombo comédien na teme yemoko ami yebi place aza. Comédien oyo sali cheko. Cheko va kufa yemoko a lobby yango bien. Ayebi mutongo pe. J'espère que oui biso batu bando pour sa pembe na etando solana ye. Atangela biso da kombo mutu. Da boyebi. To yebi pe mutongo pe. Vieux. To pe soka mbote. Mais il va que 600 ans de frapper. C'est ça. Ok, merci beaucoup. En tout cas, tu as présenté ma condition pour les comédiens. Mais l'autre, comme tu as Maman Kalunga azalaki empoisonné Nzamba Sungiye Abiki. Parce que comédien belé bazali empoisonné musu bazobo ya koloba. Yo mutoza ko empoisonné bato. Et tika mukebiso pe ndeko na biso ba journaliste ba chroniqueur. Donc na on ça teste ya. Tout ça na teste parce qu'on ne sait jamais. Ta musu biso déjà tout ça déjà lango tolia to éviter. En tout cas yo mutoza bato mabe. Pour nanga ko tuko ndimi to ça ta 2 jours. Olanda ta cheko. En tout cas, tout ça, toujours dans ma tante, on continue, on peut savoir nos informations. Tout c'est la bâtisse comédien. Tout le monde m'a tant à mélodie, qui mobilisation totale. Mais jusqu'à présent, la bâtisse comédien, bazar au tanga, ouais. Au toyebi, bazar au tanga. Hein? Hein? Yango to zoe baté, faut bâtisse comédien balo banga na habité. Mira. Ouais. Komi tung sanote. Ouais. Kermesse et koma. Oh. Ezana onga débit. Komi tung sanote. C'est quoi kufi kermesse et koma. Yaka nanu. Donc yo longo kono yawa pour le ba kermesse ko ki maté to sola nanu. Olobi boy. Mobilisation ezate bazoya te bagoya na bango. Bagoya. Tiko do pona yo. Ba c'est comédien presque bazo ko zo poisson. Ils ont artistes comédiens parce que batumsu bazol ba ki totambola kana ba famille, to lia kana ba camarades, mais pourquoi toza ko accuser mingi kamba poisson artiste comédien. Obi ba musicien na biso, bandeko na biso basala babeta la musique, mo bakenda moi bien na ba ranking na bango. Parce que ndeza na distance et sala ndeko na biso fali na ndeko na biso faire ça difficile faire la fali poison. C'est difficile wera assez la batu ya BCBG lobara na moi bosangani nde comme ça mais na ba artiste comédien. Le rôle la tourne